bana bonne foi que dengai OK veut bien que na zote kaboy ko na moi objectif mo boy ko na atteindre mais moi zo permettre que so ba ko dengai ba so belinga ta fu et que denga na ko aider sous ba tu misusu ko dana na métier na ko apprendre yango na sengi vraiment non, jamais. Sauf jamais. Sauf que binga pena ofuka jamais. Sauf que binga pena zo obligé ya ofuka. Jamais. Bafuka mela jamais mutu. Sauf ofuka binga pena ozala obligé ya kofuka. Okoki kofuka maja. Kosala yango lisusu te. Vraiment ça vraiment très émotionnel de na mona vraiment que nous et comme il y a solo pour yango liboso. Ça vraiment émotionnel. Alors papa journaliste merci Nzambe amona aloba Nzambe bamona gaete bamona ndimi ngande na moni uzani Nzambe nanga kolongoli nga na vie moko boye okomisa nga na vie lisusu eza kaka makoki na ngai mpe oyo eza mbongo motoki ya bato na ndenga bien. Ok, donc tokute na exemple ya mapakoni yango oyo. Oh, ah bon? Toguta yango quand même. Okata dimi? Ah, mapa kitoko ate. Obite wa mabomba na wana. Ça va? Plusieurs demandes ya lolenge nini ya koparticiper na kosunga bandeko na biso na mboka Congo Mokili na équipe na ye balancer cagnotte ensemble et dans nos familles. Na se ya ba vidéo nyonso ya Congo Mokili okomona lien na barre ya description o cliquer na lien wana et kobimisela yo page oyo ya cagnotte place ya je soutiens osungi bandeko na yo ensemble et dans nos familles. Voyez, prenez de la peine, c'est l'effort qui manque à la moi. La bête à l'ibanga pour te mettre. La balaka bibi. Na édition. Oh, non. Ça va. Ah, kitoko.
et où Agister, Azad. Azad et Agister. D'accord. Nani, vous commandez pas Nani? C'est moi le contrôleur. Ah, Ezayo. Ah, ça va. Bossali Yango. Obi. Ah bon, et Aboye. Après, bah, télémisa Yango. Après, télémisa ta ouvani sango Bongo. Sali, d'autres de la fondation. À télémisa de la fondation. Ah bon. Ok. Bon, alors, oui. 700. Ok. Comment il s'appelle encore? Deko bana bonne foi que dengai. Ok. On veut bien que na zote kabo ko na moi objectif mo ko na atteindre mais moins au permettre que so ba ko dengai ba so belenga ta fu et ko denga na ko de su ba tu misusu ko dana na métier na ko apprendre pe pas ba tu misusu. Ok. Maintenant c'est pour ce qui moi go réaliser en exact donc na métier on est kufa. Ok. Et là on a signé ka yango so ba ko denga eza malamu ko ne de pe ba tu misusu. Ok. Merci beaucoup. Donc, tu es awa, tu l'as racaillé, tu goûterais na yo, tu l'as kiyo, tu es ici au cœur, tu as ici au projet na yo. Olongwa na côté kabilo kwa nozo tambola tala wa ta musika wa bilo kwa nozo tambola to ye awo olongwa koto yo to kende ville. Pour dire biso que on a besoin basa le four. Basa le four pour na nini to ya to tuna ni four wa balobi 600 $. To mejigo discutango na 400 si et comme le kuna boy oh mon dieu et comme le boy 500 yonde to offrir yo awa boya kiawa boye bi esika olobi nini omoni yango ndeni. En tout cas pour les kitoko na toteli na ku émotionné je vois na senga kia ni mais ku toteli non do se réalité nde na moni yango boye aza na émotion parce que nde na senga kia ngo na kanisa ki teke do se réaliser de pour comme palpable comme na kumbu mais ande na lobaki que non na do senga pour ko na sala musala na ede ko bandi. En tout cas, bateau va aider nga, on a satisfait. On a décidé d'aider bateau pour te faire avancer beaucoup. Moi, c'est vraiment très émotionnel. On a vraiment que nous, comme il y a solo pour un monde de choses. On a vraiment émotionné. Alors, papa journaliste, merci. Nzambe à mon avis. Alors, Nzambe. Bamona gaete bamona ndimi ngande na moni uzani Nzambe na nga kolongoli nga na vie moko boye ko sanga na vie mususu eza kaka makoti na ngai te oyo eza mbongo mutoti ya bato na ndenga bien bandeko ya diaspora na bandeko mosusu oyo liboso na bandeko kopesa yo jour wana ozwaki wana eza makoki na ngai mai oyo bandeko baede bandeko batie boza ebele yango na bina concrétiser projet na yo oyo eza bandeko ya yo parce que libota eza mboka oyo toza famille donc toza bomoko donc yango nde bandeko baede donc oyo ngai nasali oza ndeko donc ndenge mpe bango mpe basunga ngai mpona yebana mpona zala bien de même nga mpe mpona rendre sincère na bandeko mosusu à travers bango dans le kumu ekozala epa na nga mingi te donc mosala eza bandeko ya diaspora na ya mboka no moko moto balingi tozala bongo. Bandeko na ngai merci beaucoup nalobi yo soki yo te nani yango akokoyeba ekosa oyo nazalaki na nga na motema grâce na yo nde yango bandeko bayebi ke ndeko na biso moko boye aza mpe na posa ya eloko po faire avancer vie na ye faire avancer bandeko mosusu yango nasengi vraiment non jamais so ofukami nga mpe na ofukama jamais so ofukami nga mpe naza oblige ya kofukama jamais bafukamelaka jamais mutu soko ofukami nga mpe na ozala oblige ya kofukama okoki kofukama kosala yango lisusu te
okoki kofukama te soki ofukami nga mpe naza oblige kofukama biso tofukamelaka nzambe donc kofukamaka même pas kosalaka même pas ata boye okoki kosala yango te biso nyonso nzambe oyo ya likolo tout genou fléchira kofuka ndenge ozokofukama nga mpe naza oblige kofukama donc c'est-à-dire que je suis pas supérieur à toi jamais de la vie oyo na mosala oyo yo kobanda kosala makambo oyo lobi mpe yo mpe ekoma eloko ya monene po mbongo bandeko na poto mosusu basufaka boye babe na bafamia mpasi me balongoli $10 20 € nini basali boye donc mbongo ekozalaka na bénédiction ekokende mosika na yo nzambe apambola bango ya siko ozo installe yango wapi boye nazo installe four na air force na nsima ya kanseta ok comme ça kuna mpe basoda na biso na ka bato akaba banda koliaka mapa nini ya bongo mais bizarrement na comprendre te esalemaka boye esalemaka boye donc yango mpenza ya qualité na monene olingai yango oyo qualité na batole na banini antuka eza vraiment qualité tokoye nakosala bane des années nakosalela kaka lisalo ok sikoyo esalaka ndeni na courant ndenge eza mpasi boye yango esalaka ndeni oyo eza fou ya bakoni ok oyo fonctionne kaka na bakoni ok so tolatisi yango babig dop après tobandi kotia bamoto ya koni na se kuna moto wana ezochauffe nde tobandi kosala production ya mapa yango ekosala na courant te obisika no naosala production nango naaka installe eza no na courant te eza mpe enclave eza na courant te mais bandeko baza kuna population eza kuna vraiment oyo baza na posa balia mpe lika bazala mpe bien mais moyen wana eza te banzela mpe eza te nini eza te mais nde na kantine ndenge eza te akoni boye okanisi ke eza te akoni boye osala eloko moko ya malamu donc mpasi ya kokende yo ville makolo olongwaka lisusu bakinkolo ezo mpe wapi yango ti ville makolo ozotambwisa esili awa pende nalobi yeke eza neti nga na émotionné parce que vie na ngai siko échange nazalaki mosusu nakomi koni mosusu vie na ngai échange ça va etikali sikoyo bafarine tokozwa na marché nini ata na marché ya liberté awa bafarine eza nango vraiment énormément ebele oyo nyonso basala nango mosala farine levure sucre huile eza nango mpo eza marché ya monene na début boye il faut bana na combien de sacs ya farine na début boye avec ata 4 sacs ya farine déjà nakobana na ngai à la longue Kabriski, en attendant, je vais parler avec le commandant de la police. Là. Je vais déjà avancer pour voir les sacs de farine. Sacs à farine, sucre, hein? Sucre, voilà, sucre, Bobo ça y est, mon corps. Et biologique. C'est voilà le roi Yebi, comme il connaît, yo mo bon ça yo au zombie comme ça vous l'achetez ça va 4 sacs à farine. 4 colonies. 4 déjà. OK. Les œufs 4 sacs à farine. Le reste voilà va les vieux va nous pessier parce que c'est son domaine parce qu'on peut penser voilà, il me dit si c'est un budget combien parce qu'on ne peut pas aussi trop comme si on les surveillait, acheter même les levures, même les trucs, c'est pas intéressant. Ce qui est important, c'est la jolie 4 sacs à farine, au moins on est sûr, c'est bon. Ok. Ok. Ndeko, yango topé sûr. Dans ma pambolo, nazo insisté les efforts, il y a des Congolais, il y a des Ndeko. Donc, Nzambe vraiment à pambola, aux sérieux. À tes aïeux, au péché déjà. Maintenant, l'habitant, il y a des gens autour. Tout le monde a dit que nous sala. Tout le monde a dit que nous sommes monene, okomi patron. Na poza na mkuti obo patron,
ofongolisa banini ebele ata mituka kama kolivre naza vraiment na posa na mona bamama wana nyonso wana peut-être opesa bango misala batekaka mapa kote na yo vraiment naza na elika ke mosala ekosalema oyo boye okoba de produire ata combien de pain par jour? Oh, les arbres, à 4 sacs par jour déjà dans le salon, dans le côté à la platine et belé. Ma pego ba na boni, ma pego za la boni. Non, énormément belé. C'est qu'on dit 4 sacs, c'est-à-dire belé. Belé. Pour ça qui m'ont dit dans les 400 et quelques pains comme ça. Pour ceux qui m'appellent, multipliant on a 4 sacs. Et donc ça va être belé. La journée OK. La sengi aide na bino tikangate ndenge belenga de tikangate conseil manini na PGM mais avec amour au manifester de beaucoup tikangate za toujours na ngai on la satisfait nous ça le sale mais que le bosso mais fou en musique dans la vie il y a 600 moi je croyais que ils allaient si comme moi long pour monter en haut et jusqu'au fond ah bah montant haut et jusqu'au fond là ça va big dog babu OK ba big one de batia mabele wana OK laisse que vous en forme na merci beaucoup mon frère journaliste merci beaucoup tabatuleti ba biso boye kotambola na yo na tambisa biloko nde nalobaki kaka ba négligence bato bakobeta yo fois pasaki ba policier mwa mbongo natekaki babotoli nyonso mais lokolo longolinga na statut wana okomisinga na statut mosusu bandeko bamoninga grâce na yo bandeko na nga bosoutenir monsieur le journaliste aza mutu po akosala en fait Congo télévision bato ya boye soki toza na bango ata 10 na Congo en tout cas tozala na pasi te merci beaucoup que Dieu vous bénisse non va pambola pe donc voilà plein de bonnes choses bandeko banzambe apambola bino ya mingi baza bandeko na nga bon montango après baotia esalemi condition ni bosala yango eleka ndeni Premièrement, eza baluka na tol. OK. Expliquer nga four comme dans le domaine. OK. Et puis four eza ndenge. OK. Alors, tant expliquer nga eza na quelle sorte ba misusu boko pesa embongo. Mais outside localité. On se maga mo ba tol moko boye. Après 2 ou 3 mois, 4 mois, 6 mois, moto wana ko to ba tol. Oh, on a four mais qualité four qualité dans prix dans groupe de 600 oh il y a on a $600 $600 on a ça dans boy na ça parce que là premier na tout premier client et puis pour dans le bosso on a ngana gagner na confiance la plus moins normalement ils appellent $600 OK na somina nous tonne na rassemble tonne nde ale na bandi sikoyo ukata na sala forme ndio mwe kukuta forme. OK bokatiko na moza ba matériel nini matériel ya kosala le na na mel na epinga na mel na na monter les abona. OK mais tellement que ma production dans ça pour ça ya sponsor oyo akoko aider biso kopesa son matériel ebele parce que pour ça na dans la formation na tout monde aza ko aider na matériel la financement pour na former ça serait une solution bon on a peut-être binoté mais solution ni pour la côté entre nous boy solo moi santé za boy bo travail aka boy lobby peut-être mbula sur les bêtis la qualité za la trop et so que ça il langa ça la propre ça peut la propre mais ça dit so mo boy il faut to yokanaka na koyaka kosensibilize bino toyokana tosalisa longo awa tosalisa longo ndoko toya na oswa na bino na mwa chef de marché toyokani journée moko boye voilà bakombo toye tosali mpenza parce que awa mpona kosala awa eza mpena kombo premier ezange
remplir soit mabele. Parce que nabi nyonso manatanda kolongola nanu babiloko nanu tolongoli nanu biso mo to banoko kobundaka babiloko mosusu parce que oyo pe oyo maladi noko oyo bunda donc chaque jour yango bunda boya baguerrier on a félicité bino boya baguerrier ta na condition boye place boye mais chaque jour boyaka recoopérer boya baguerrier il faut kaka tobongisa kaka pour que makambo ezala bien. Ok, merci beaucoup. Merci na yambeli na bino. Makambo yamba biso bien. Merci beaucoup. Bon, nous avons créé ça. Bon, bah, y a moi coca. Tu dois vous m'abonner nani. La commandant wana. Ok, ah, je peux dire on a. Hein? Et là de la courant. Bon, attends, nous avons baillé. Bon, ça là, nous avons ça là. Hein? Donc, écoutez, dans exemple, il y a ma pakoni yango. Oh. Ah, il y a 300. Ouais. Il y a 300. Oh, il y a motoko. Donc, on va produire ma peau. Eh, tu fais ça. Oh, regarde. Ah bon? Tu goûtes quand même. Au cas d'Adimi. Ah, obite wa mabomba na wana. Mais ça va? Mais oh boy. Oh comme ça. Moi mbeyate na mateka to obeta ngo pe mafuta mbila tata will obeta ngo mafuta mbila zobe will boy obeta ngo mema pa yango obosa tiens oh mema pa yango bunda mais pola nga mapo eleki mapa wana ya bana otanga ba kombote ya ba ya bilo wana misusu ba libanais mde ba yo sela biso oui oui exemple voilà bilo besoin de développer ngo na lingo développer lo raboye Comme boy. et comme abunda boye pe atala mapo vraiment mapa Kuma boy.
chance. Kaki maman appelle ça par ma papa. Noko, boya descendre. Noko zela, boya descendre. Noko, il a tenu à casser. Zela, bon zela noko. Oh. Ok, ça va. Ça va, maman. Wana dérangement oyo naza mama na bino ti lero depuis 69 ti lero tozelaka pension na Merci, hein, maman. Merci beaucoup. Comme ça, tu vas aller, hein? Ok. Prenez de la peine, c'est l'effort qui manque à la moi. La bête à l'ibanga pour te mettre. La bala kabibi.